Ma mission TV, le miroir du monde. Donc, c'est ça. Deuxième question, de un, tu dois savoir que moi, je ne t'ai pas mariée. Tu vois, même dans l'état, si moi, si pendant 6 mois, ils ont déjà mariage, mais ils ont marié. Valeur, il y a moi si, aux hommes mobile, ils ont la biso. Et ça, quand tu es au Tchanga, il y a des valeurs. Non. Fille, moi, à cause du deuxième bureau, il y a une valeur, mais quand le premier bureau, moi, avant, pourquoi? Parce que le premier bureau, mobile, il y a mutakala na ye eza epa ba fille nyonso ya vini ye boko vanda 20 mais bino no 20 filles wana bayebi eloko yo sela fier omoni eloko kitisa biso basi ndepe kitisa bino mibali ki ovanda ba camarade no banoko momino akoti danger mais 4 noko bakata ye edimna bino mo sentiment mobo zelanga libanda no ya mais avant chérie biso pe basi ezala bongo je peux t'aimer aujourd'hui mais soki koyoka eleki na ba preuve. Je préfère que na souffrir, na $7 auto bandi makolo. Tozwa par rapport à l'espace au pesana. La femme doit doraka respect doraka. Au cause à Jonanga, tu peux faire tes bêtises et za musika. C'est comme kotati na source que chez moi tu parles d'autre chose. Même si je suis à la maison et qu'on aurait raté, par rapport à Jaël au baby, Jaël au comiboy, mais via ma copine Karine Mokonzi a contribué. Les lonas à Jaël, je sais pas, so mutuni na contredire je suis bien, Suki, Seka, Naza danger, je reste ici, Naza et puis Nesengo. Pourquoi? Parce que je quittais place mo besoin que tu as fané au commis trop souci au commis trop sona tu vois ezaka te valeur wana te nga pena na préférer qui valeur oyo yebisinga wane muto oyo tangi wane je suis à l'aise. Je pense que biso tout na comment je peux dire internet na sala na télé na sala internet l'internet na ba news mo na ya nango oyo ba fin première fois ba finga na vie ba finga ngata ba 70 messages na ka passer ça information ya bourreau pela. J'étais avec bourreau na journée bourreau a episinga que non na tikali na ba une semaine sous na vera mbote na olonga na sa mouvement na nga ba bengisinga na braza a betelinga lisolo. Après le lendemain nango na kesa émission na bourreau aussi ici émission Koti. Après 2 jours bourreau m'appelait episinga non il faut informer batu ke na longwe vitesse na ke ko informer batu sana mona artiste na yo sana information ngamoko ken bourreau pela a quitté quartier la terre nazwa ko fingama États-Unis yo mutoko boko la bana bourreau yo mutoko sala boy tu vois na ya information mo boy o première fois ba finganga et que na comprenait que batu bo yo kanga eza capté. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà, mes très chers amis, awa toza bongo na 3 vallées, toye tourisme te, toye barbecue te, toye bongo tokutana ndeko na biso, o to mesana na ye, o to monaka ye, o net kaka. Mais na ebike boyo talanga na basite belé. Ça dit toi na Force TV 243, toi na Ma Mission, toza na Elengia Congo, toza na Congo Tolingana, toza na Nouvelle Tendance. Ça dit wana moni mbala moko $7, na moni Sam Kazadi, na moni Alain Dele, na moni pe obino tu bolingaka Bibi Kapinga, moi si moko na kata mibali 4. Nanga moko kroni foati ne bino boyebi. Mais toye kokuta na ndeko na biso Jaël Show. Nga ebi na kombo Jaël Koki mais to mesa robenga slogan na za Jaël Show. Wa za danseuse et pas ya Koffi Olomide. Wa bina pa après okota musa na biso ya ba chroniqueur a salineti kaka ineti kaka ke Mabolin afingaka Karine Mokonzi aleki lelo akoti lisanga ya Karine Mokonzi o azali deuxième personnalité na équipe nationale ya Karine Mokonzi ndenge ka to mesana ndenge ka mesanga ko loba
yango sikoyo ndenge toza boye toza na bandeko awa towana ba question mibale ndenge balobaka na baboîte mibale na oyeba te bamikolo nyonso te toza nango eza ba moko tokoposer question epai ya Jaël Show Jaël Koki mpo toyeba vérité eloko nini oyo ye asala to apporter la biso nini to azokende wapi to a gagné nini pour côté mibali déjà to yebi asa gagner na bon siko côté siko rino za pour côté succès oui mais siko côté siko baloba net ki na côté moi savoir de vivre to yeba ngwa ba neko to kabola déjà ba miko muta mutaza na oya ye pour tous à la bière ah na ça ngwa OK merci beaucoup. Jaël Koki, Jaël Show, bonsoir. Bonsoir Fédé Akimbe, Moté Maya, Kovo Akimbe. Merci, wana ko bangana na flatérité. Jaël Koki. Oyebi toza wa 5, 4 mibali na mwasi moko oyebi bien. Ya, nabi ke boza 5, 4 mibali na mwasi moko la bellissime Bibi Kapinga. Ngai ko bandela nga ba yana wala banglais wana te. Pour banglais na wana bandima ngote. Jaël Koki, Jaël Show. Ndenge yo ozala Jaël Koki. Na tuna ona question na yo moko bana opesa biso poto biso to bana bien. Ndenge bandaka ki chroniqueuse na lelo. Ndenge na ko expliquer biso umata to kita. Mais là non le baka ki na mata po o nazaki liboso yango te naza lelo. C'est-à-dire lelo mutu peut comprendre que Mati ezaka vie à bapelte. Comprendre eza vie à relation au Mati si vie na yo moko comprendre que a positivité c'est bon. Donc na mata. Au mata par rapport ya oza Simakarine to par rapport ya Finga Manike to par rapport ya Boya na Rojengano. Eh bien, tu as 3 questions à la fois. Na toutes nos questions te na lingna ibaka so eza par rapport ya nini entre les 3 wana. Par rapport ya nyonso. Ya ngone ça que au matin. Je suis Jaël Show. Nayaka Jaël Koki. Nazo leka inaperçu peut-être na ba monde na bino pe na kota mutayi bingati. Mais aujourd'hui Nazara sous moto Nazara te que na koti place mobo so bat baza même 2 personnes ba yebinga. Taka to ça en internet mais na kin batala biso na passe. Mais occupé place mobo na kin ba yebio. Voilà l'état qui est danseuse. Non. Ngana nous verrambo. Pour ba clip no le kaka. Si, na ngai ko faire m'aider après ça nga valeur nanga na temps nanga. Comprendre? J'étais danseuse, oui, je suis danseuse dans quartier latin, mais nazala danseuse, d'être pas danseuse douté. Ya. Oui. Ba danseuse ba danseuse ba ba chel. Na yebi momno lo ba si, ba omono chel parce que oye na kindumba. Oye na kimwana balabala. Mais ngana yasko na kimwana balabala te na ya Jaël Koki mo boué na lobana ngana mingi te et puis ngana beta porte à quartier la tente et ngana beta porte nga quartier la tente lukanga pour na banda déjà ko tourner ba pib avant na vie na biso 20 sonné comprendre. C'est un réel plaisir d'abord. Premièrement, Freddy, nous avons biso nyonso a pensé peut-être qu'il y a poser des questions. Alors surtout aux fanatiques et intéressantes. Et Jaël Show, premièrement, dans l'ingana tuna, est reconnue chroniqueuse, dans biso nyonso benga. Et le nini ou apporter en fait l'internet par rapport il y a souci il y a bateau nyonso bana li banda mboka ou information moko yo pesa et accrocha mokili mobimba et lobela. Et deuxièmement dans tuna équipe nationale oh les comme équipe internationale ndengo informé tout à l'heure beaucoup mis combien et puis équipe nationale et apporter nini l'internet voilà. Et Indi Mabia. Non, ouais, Bibi Kapinga, merci beaucoup. Obi, bandana comme chroniqueuse, hein. Ce qui est là, information ni n'apporta au mokili elobela. Je pense que bi surtout comment je peux dire internet. Na ça la télé, na ça internet. L'internet n'est pas news mon aya nango, oh ba fin première fois ba fin dans la vie. Ba finga ngata ba 70 messages na ka passer ça information ya bourompe là
j'étais avec Bourreau na journée. Bourreau a non. La tikali na ba une semaine sous na vera mbote na olonga na sa mouvement na nga ba bengi na braza a betelinga lisolo. Après le lendemain nango na tessa émission na Bourreau. Aussi ici émission Koti. Après 2 jours Bourreau m'a appelé et bisinga non il faut informer batu ke na longwe. Vitesse na ke ko informer batu sana mona artiste na yo sa information ngamoko. Ken Bourreau pela a quitté quartier la terre. Nazwa ko fingama États-Unis yo mutoko boko la bana Bourreau. Yo mutoko sala boy. Yo mutoko sala boy. Tu vois, na y a une information mo boy. Oh première fois ba finganga et que il n'a comprenait que ah batu bo yo kanga ils a capté. Deuxièmement ko ba ke eloni na porté na kati ya ki chronifuat. Je crois chroniqueuse. Ngai bisonga. Na mindi maganaza chronifuat. Pour si on reconnaître ngai c'est que comprendre que na chronifuat. Na tala nga différence en fait. Différence il y a chronifuati et zanini. Voilà, on peut cette différence un peu. Tu vois, nazaki côté nini. Ndengondima. Yo chronifuati. Yes. Ndena dima chronifuati. National différence à chronifuati na ba chroniqueur. Ba bato yo ba mimona ki bangonde ba meilleur. Biso toya na ba terre à terre ya ba buzoba. Batu wana totikela bango ki chroniqueuse, ba chroniqueur. Biso le croit toya na buzoba, to lata succès. Totikela ba chronifuati oyo lelo na ba artiste mususu, ba komo yembela biso que 2 chronifuati. Moi j'accepte ça et puis na embrasser yango na za chronifuati. On comprend? Question de M. Zaki Dili. Question de M. Soussou et Zaki qui bino équipe internationale pour apporter ni. Non, premièrement, je parle d'abord de Jaël Show. Ngai na apporté oyo lelo. Peut-être mutu akova na kwemo babia te akosi tout ça. Nga lelo pona na longola na nous complexe ya ozaki danseuse après qui danseuse oyo ka soni yo sala eloko oyo mutamayele o sala. Moi, je suis danseuse, na tanga université te, na même pas diplôme d'état. Pour na kanda kutu, na kenda ko continuer na salata, babenga ngoni, o salata ba cours moko boye, o zata na moi bagage, vous comprenez? Pour na linga na mama vie ba serenga te. Siko na sala ke mutu okoza limité te na vie. Okoza limité te. Na ko tanga université te. Nako leka ba classe oyo ke nanga te mais na zupe vie na sima ya loyenge ya bato batanga ko lekanga na apporta ke nga nako zala na se ya muto atanga te na pesa ka message aux danseuses azandumba te aza mutu lokwa mutu nyoso mwasi lokwa mwasi nyoso oya ye na musala ngona ndeti ndumba yenda ko ke nango ti mona asuki ka bongo babalie akomi na bongo mais oya ye nango na ambition ke ndena ye boso na ye ba na ko sauter pe na ko ma chanteuse lokwa pachanga nga siko na ko za chanteuse te na yela ngo ba mona ke na batamayele na kuta na balendele na pesa na mbote ta musuna ye mo sa na télé kin na bato ba banga ke l'équipe na plateau danger mais nga za facilito solisae na kuta na honorable nana bato na kutu ya kaloka ba vela soit toujours mandiki mapata oyepe boye bato bana se ayambi bango te mais Jaël Show tu montes. Pourquoi? Parce que na za limité te. So na teleka que je suis danseuse, na za limité mais na bena poussana na za la chroniqueuse. Qui chroniqueuse on a debi. Na mone que so na ke na malembe no yeba na lelo te. Ça dit fona ya na polémique na ya boye na telema stratégie eza fo bota malango. Na za bâton on nga no luka. Et après na ye na lokwa nyoka na temi na zu bâton. Même so fini même so sali boye. Nga si na za Jaël Show et si oh lobby na lina za artiste ya film nanga. Parce qu'on a lina sala na ligne eza surprise. Yon a lobake boze la film nanga bochanga précédé jour et bima mutu nyoso vanda lobake ah c'est une fille intelligente pourquoi ce besoin monétaire à terre yon a chango les 3 faces de Jaël kunande les gens vont découvrir que mutu ko se sous-estimate vandi boy ah ngai nazaki danseuse na ngo linganga na vana milia batu ba na mbongo na ngo linganga te donc na porta oyo za mayele otala nga olanda nga comprendre que nga pe na danseuse na ko s'appelle ko de qui Jaël tu vois na yoke la ngo sonité na lobango partout na ndima bato ba minimiser nga ba loba n'importe quoi bandumba donc na porta eloko moko oyo azaka mayele za ndako na bonga za danseuse aza na sonité ya koza mutu mususu. Pour l'équipe nationale, toza bien. Oui, toza bien. Et le ko to apporter monde moko boye o batu musuba komo yeba na sima na biso. Ça dit ezapeka bien. Biso ka to ko yeba na makasité batu musupe bakoya. Ça dit to ya to créer équipe
équipe wana to créer to sangsi polémique na buzoba mais on travaille tant yo mona que to sali télé réalité mo to sa to lobi buzoba to sali boy yango était kami yango ekena biso na succès mutu moko vana ko mo boy so fingi emso bibi kapinga la bellissimo aye baba mona so finga bibi mutatanga ko leka bibi mutaleka na télé mais tanga fingi Karine a rozong sa te mabi lega chu moni mona na finga solo la elle que tu as solo li yo pas aux faut comprendre déjà que oyebani donc tu apportes et loko biso motomi benga que toza équipe eza qui chroni faute na biso eza théâtre humour nyonso na kati esangisa biso sala équipe nationale donc to pesa ba tout plaisir to sala que équipe na biso toza ka ba chroni faute te mais toza pe bata théâtre toza batu to sekisa donc to sangisa nyonso mais lelo bata batu ba ignorango place ba venda maintenant batala biso batala bina eloko euta wapi makambo euta wapi ba journée c'est pas ça ka boete donc tu apportes eloko la batu baloba ke eloko euta wapi yango de tu apportes c'est que bino vraiment bosé ma batama boké zela non papa alendelo oui alendelo bakumisia wa alendele nemtabi misanga alendele toye parce qu'on alendele question ou alendela retourna so que ça question il y a complice netika wana fo alendele. Merci Freddy Hakim et merci aussi merci aussi merci na Jaël Lukoki puisque lorsque déjà bien ici avec non boya tokutana donc je crois que l'équipe na nga ko boya te parce que c'est une fille lelo c'est vrai à moi nanga. Et ça le vie. Alors nazonga momuke na sima. Je n'ai pas trop de questions à faire, mais na pesa ming conseil. Mais avant de pesa conseil, na poser une question. Le conseil vient après. Oui, na poser une question moko. En parlant de Jaël Lukoki, Jaël Show, Lelo, Jaël et Lobina Lelo, ti a commis awa lecture nini au Jaël aux osala par rapport à la carrière na yona vie personnelle na yomoko. Deuxième question. Question à Liboso. Les micros sont nombreux, le temps de placer les micros, on a préféré sur l'un de la ici. Et la deuxième question, j'aimerais bien avoir la réaction. Il y a papa Derek Lukoki, il y a parrain à Jaël, pasteur Guy Lukoki, puisqu'il y a aussi une famille, serviteur de Dieu. Réaction d'ailleurs félicitations à RDS Pitoche. Alors réaction il y a responsable et baboti bayaya puisque je connais que les familles moko bazara na moi logiquement boy. Réaction na bango vis-à-vis du comportement actuel il y a Jaël Show. Ezanine, on a des questions à tout. Ok, on peut passer directement aussi. Non, les micros sont nombreux, on va vous rappeler Rachel. Ba 5 sati bon nana yena Jaël la mokilo oui bon là c'est quand même alendele non vérité c'est trop fort ça la lecture ya banda na banda lelo na place na vie professionnelle vie privée na yo ça lecture na osiko yo Jaël vous à côté boye ou bien boye naza je crois que ba remarque ndé sala muto ba place azali voilà là je peux répondre que avant j'étais Jaël Lukoki Jaël Show débit et ti place na okende non sala nanu non c'est nga non na ba fan na nga na question Alain de la poser non peut sa réponse et puis non s'excuser t'as là vraiment la caméra poser bien la question Alain de la poser nga non peut sa réponse et puis na ko s'excuser quand j'étais Jaël Lukoki j'étais comme petite fille à la maison et na banjo matatine na bima na yo comme Jaël Show na début c'était polémique ya miketi au mati mais après batu o batala rabiso ba comment ebsanga ke okomo dérailler mais nazo comprendre te no dérailler ozo obando kende mabe ti ok mabe
eza camarade nda intoxiqué te mabe eza peut-être succès okoki ko maintenir aloko ngote ozana ngodo succès yo mbrr et même osiko ndeti ke comme le roi zoba dengue mpepe boy o répondre tout ça parce que toza na ba succès mais to solisa mikolo te wana ba conseiller te ozanoka indie ke na comprenant que question l'un de lecture nanga avant j'étais bien malgré ma polémique mais si ko na ke mabe makasi tu comprends non c'est nga ba fan nanga ba excuser parce que j'ai le bolinga bo zongisa na mémoire na bino c'est difficile pour na zonga directement mais je sais qu'avec Dieu na ba conseiller na jusiko na zonga lecture nanga de bien zaki bien siko et comme kene mabe non linga siko teke et kene mabe makas parce que bientôt là no bimisa film est-ce que non koko supporter succès ya film na qui chroniqueuse ta musu no koko supportante le cas déjà succès ka ya moi muki ozui et bétisio mutu d'où fona luka bata mayele baza pime nanga ba orienter nga ba laksanga nzela ngo kende il faut komango mais au komango yo mote il faut zalabo ndo moni ba bêtise ma mutu na zo eta mort na luki bateau bakosolo nanga na luki ba conseiller po na mone ba pele comme koleka Jelo baby Jelo salibo non fona luka mikolo ba la biso na luka mikolo par-ci par-là Nathalie ba comment bisanga ici tu étais bien ah pena ah ma chérie comment finga ça c'est que l'éducation au moni leti lelo na solo le na ba mikolo tout na moni pena ke ah lelo mutako ba manga libanga pona succès non di malanga ngata non peut sa réponse non chrétien mo parce que na sina komi pa o nozo luka na ko kabola sous succès na mutute il faut na luka mikolo ba simbela nga succès il faut na zara motema munene il faut mutafinga pena juta obenga mutu nga mon conseiller tala ba salibwe non ne répond pas zela mais il faut ça plus âgé que moi a une expérience que les kanga pour orienter nganzela bien donc Alain Delek son Nathalie lecture avant na wanga langote je te bien lelo na deraya qui ont mon na suite tamo na télé je passe pas comprendre vie à ba parents en tout cas wana no bon maté pour son bombi eza soni mon père lelo hasard ridiculisé ma famille ma maman chérie que j'aime beaucoup mes frères ma sœur champagne donc et ça les deux mondes na famille monde normal, la monde Yamolili. Donc Jaël, mon grand frère aîné, c'est un pasteur, le pasteur Guy Luco qui n'a enseigné Beski, j'ai belé la caméra. Je suis ta petite sœur. Donc ma belle n'a pas so ole mangate tant au prier là batu mususu. Yeba ke ozana charge mo na simano o pe faut prier là anytime. Ça dit Satan a combattre ka bana nzambe. Tellement yoza homme de Dieu ozo combat emsu na katanda kunote na mwana notete emsu na lekyo alandiu. Donc ça va combat oyo faut bundela ba sujet o pe no la lobby pourquoi j'ai la comme boy am sous conscience na ngezoni par rapport au ya ba jeune na bino tu vois donc je présente mes excuses na mon grand frère ba pardon donc naza pardon mon sincère na famille luko ki mobimba na ma maman chérie oyo asaki crise jour oyo mbafinga nga pena ke uza sera champagne te banine et troublé que tellement ça me attention ba kasa ke la mais ça la crise tu vois donc ngana me mangambu mo boye yo na pekisi maman ko talaka sur internet te ko talaka makam na ngaite donc pardon papa pardon maman je crois que ba polémique faisait la ka poser mon absolument maintenant rediminer polémique et puis non ça on a ndenga propre pour et puis ça paie image na binoté donc c'est ça. Deuxième question de un tu dois savoir que moi je t'ai pas mariée. Tu vois, même dans l'état, sauf que moi, si pendant 6 mois, ils ont déjà mariage, mais ils ont marié. Valeur, il y a moi si, aux hommes, ils ont la biso. Et ça, quand ils ont il y a des valeurs. Non. Fille, moi, à cause du deuxième bureau, il y a une valeur, mais quand le premier bureau, moi, avant, pourquoi? Parce que le premier bureau, mobali na ye, mutakala na ye, et ça, il n'y a pas de fille, il y a venu. Yé beaucoup vendre 20 mais bino no so 20 filles wana bayebi eloko yo sela fier omoni loke ki tsabiso basi ndepe ki tsabino mibali ki ovenda ba camarade no ba noko momino akoti danger mais 4 noko ba kataye et dimna bino mo sentiment mo bon zelanga libanda no ya mais avant chérie biso pe basi za la bongo je peux t'aimer aujourd'hui mais soki koyoka eleki na ba preuve je préfère kutu na souffrir emsu na $7 auto bandi makolo par rapport à l'espace au pesana la femme doit doraka
respect. Mon respect na valeur. Yango na bité bibika pingazana yango to adoraka. Okoza jonanga, tu peux faire tes bêtises et za musika. C'est comme kota ti na source que chez moi tu parles d'autre chose. Kuno lo bomaka mususu même si je suis à la maison et qu'on aurait ngate ngana bimisa biloko par rapport ya Jaël au baby. Jaël au komiboy. Ngamo na ko la mukate mais via ba copine nanga Karine Mokonzi a contribué les lonas à Jaël chez boyo talanga je sais pas so mutuni na contredire nga le boyo talanga je suis bien souki na oseka naza danger je reste ici naza et puis nesengo. Pourquoi? Parce que je quittais place mo besoin tanga que tu as fané au commis trop souci au commis trop sona tu vois ezaka te que valeur wana te nga pena na préférer qui valeur oyo yebisinga wane muto yo tangi wane je suis à l'aise. Voilà, merci beaucoup. Boyoki ba question ya baninga moko. Sikoyo tozo kende na conseil, hein, ezaki bongo. Toto si déjà ba question to qu'est-ce qu'on a conseil. Gel chaud, gel lukoki, netinga boye, na la conseil il faut na pesa yo. Pour za petit nanga ya motema, petit nanga ya kati, petit vraiment ya dedans. Mago wara ninga obimisa lendele. Et c'est l'autre. Na ngina loba boye. Te yoka na ngina loba boye. Na bana loba boye mama. Yo gel chaud. Obebanaki na gloya olangi, oyinaki gloya olangi par rapport ya Roger Ngando. Sikoyo nde boboya na Roger Ngando. Siko pona nga nde baloba singa famille et ben na la main et kata na raté. Nga vraiment na rolinga un bonjour yo na gloya olangi bokutani bobungisi tam susupe bolingo wana nde ekosaki yo ememaki yo à côté oyesaki oboya ndeko na yo que non lelo ekokotisa yo na ba rancune moko boye oyo ke non te même yé champagne overdose à coca ko maîtriser yango te nga conseil na opesa yo sœur na biso kaka en ligne na olinga ke non yo na glo ya olangi bobongisa rancune na bino po eloko bwana owelela eza esute na éviter ce conseil na kaza mabe. Jaël Show Lokoki oza lekinanga ngai sam kaza de le nécessaire na lingaka o mingi oza mwasi mo kitoko na mibali tu ya monde na sur 95% ba kosepela na yo ba kolinga yo poza kitoko mais biso mbali tulinga pe ka mwasi za kitoko te tulinga pe mwasi azala mayele c'est-à-dire quoi conseil na repesa yo te grand frère na yo tika ko afficher trop c'est-à-dire quoi na peso exemple ka ya Roger Ngando ndenge o afficher o mobile nanga lelo oyo boya souté ba botolio donc tout ça parce que o afficher est trop na kosenga na yo vie na yo privé ya maka mobile na yo ko ba on pe na TVT batu o balandaka yo ba obligé ko ba mobile na ote bombaka vie privée na yo sala ne musala na yo batu ba monaka yo wana conseil na peso et puis conseil na repesa yo oza obligé te ya kufinga kaka po batu balanda yo balinga yo voilà so mutu afingio lelo o répondre te afingio lobby o répondre te troisième fois o répondre te ya omonaka batu mingi bafinga ba ngota bafingi azo répondre te ah mutu pe na finga o répondre te ya otika mais tant mutu afingio o répondre à tout ça il a succès à 100% tant ozo répondre ye beaucoup mokabola 50-50 ti au mata a comme na 80 yo tika na 20 conseil na repesa yo oza mwasi kitoko koloba na yo ba anglais na yo ba français na yo tout ça oza présentable mais mi pesa valeur ki bo mwasi vie na privé batu ba obligé ba yebate ba sœur na yo ba mami ilela ngale ba mbala mami ilela te tilelo hein ba journaliste belé a baso ba sala kombo to ba vie na ba privé te bomba vie privée na yo mobile oza na ye azala po na yo. Pourquoi? Parce que Baranki n'a bino basi bogomi koko matina ba point bocha na poison. Tango zo misa mbali na yo mbali nanga. Atambolo na nzela mutu alingaka yo akoluka ye akobi mané na nko ata besoin mané amena nko ka pour pouvoir yo sinon a pamba. Conseil na peso ya ngwana
vie na privé bon pour na yo mutu afingi a besoin de répondre voilà. Merci beaucoup Bibika Pinga. Non yebisa Jaël j'étais dans le mariage yo passé pe na vie de couple oyebi ndenge ezalaka na moi bien nango moko boye alors tu n'avais pas ozali na importance te il y a aussi tôt quitté Roger aussi tôt au présenté biso Zipembe. Donc, pour moi ou pour Roger, par exemple, a commis le belek à Monique pendant qu'Azaki Nanda Kunanga, à Banda qui peut Coco Sanga et Zaki Nango importante, bienvenue à Zipembe. Et au Kosala peut-être différence sur Pesabiso. Quand tu dis je suis issu d'une bonne éducation, au Lobarango par rapport, il y a des parents en Afrique du Sud. Où il y a fille moko pena azwa éducation pena ya malamu OK na TV lelo boye biloko total qui pour na maniquer et koka qui peut-être ko s'afficher voilà. Merci na bandeko tout. Ce qui pour la disponibilité à temps en principe on ne devait pas le faire mais si on le fait c'est parce que on a le souci tous en bolingo voilà. Donc il est tout droit vers Jaël. Jaël Mabé ozo commettre les lots dans le secret te détruira demain en public. Amen. Mabé osala les lots dans Kougou. Yeba ke lobby et ko détruire en public et puis au comme un ridicule. Je te connais mère. C'est-à-dire mère n'a pas moi cité mais je te connais mère. C'est-à-dire une mère c'est celle-là qui a le souci. Maman a beaucoup lak, à protéger, à battre lak, ça la fort que à sa vie. C'est ça une mère. Tant que tout ça la maramio surtout banzaka sur le futur. TVO ils ont succès à 10 ans, 15 ans ici. Après la télé pour komanani, il faut faire nananda comme ya mutu, il faut battre la il faut battre la bana. Alors lelo plus aux autres traîner vino na mabe. Que futur na ekozala mabe. Alors c'est maintenant Jaël, oublie tout ce que tu as à commettre comme mabe dans le passé, soignez présent na eux oyo, afin que l'habitant to kota na gloire ya ba parents, ngako papa to koko, yo poza la koko moko exemplaire, bato ba betelo maboko. Et non que ozala moni koko wana mawa plein. Je t'aime bien, prends bien soin de toi, surtout tiens plus de te tenir toujours compte ya famille na yo. Oisa famille moko, moi je connais, papa Derek, na ba maman, na ba ngoyo surtout. Vraiment tiens compte de ta famille. Puisque tant que ça la boye, aux autres kane image ya yoka kate, mais ya famille. Tant que finga ya uta wapiango. On se réfère directement à papa, maman, papa nous a diplomate. Dans la place ya banda ko occupé. Alors, onyo so sala, pour le kate le papa le bakeno a regretté de t'avoir kokubimiso na mokili. Mais à la bénédiction pour na bango. Et merci. Surtout que si je regrette, ça sera une malédiction. Le conseil, ce que ma question, en tout cas, Jaël, pas comme conseil non plus, au moni, au taki na danseuse, au yesiko, au koti, au meki moi pour les calendars au libala, et puis au yesiko na TV, au komi chroniqueuse. Donc maintenant, ce qu'on lingo qui est dans le monde ya maboke. Parce que le théâtre est un éducateur de masse. On a une salle de théâtre, une salle de théâtre, on a un groupe trop. Tu éduques la masse. Si tu as un en tout cas, vraiment, comme dans le monde du théâtre, tu as un temps, qui moi, un pasteur ou batubaebi, une identité de famille, ou yebi bamon apnake, ezaka ndenge na yoti. Ezalaki mo pepe mo yaki et memaki yo. Ndenge lobiga isengaki osalango pour emema au place ememio maintenant ce ko oye na film pour éduquer masse donc pesa biso ko éducation et elle doit nous promettre qu'elle restera plus la même. Ouais. Elle a changé, c'est ça. Alors ça sous gel il y a connu foitité en chroniqueuse ou aucune actrice. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci Jaël l'invitation à yo, à Watoye, Nanda Kunayo,
pour bato mingi balobaka pe que non Jaël alalaka na mutuka Jaël à libanda, mais en tout cas merci lelo au fandaka pas Karine oza Salomon mais lelo awa osali biso fierté ba grand frère na yo awa na sœur na yo toye na ndako na yo pe na moni ndako appartement kitoko eza na piscine o eza bandal te bandal na piscine te. Donc voilà Jaël, merci na yo pour tout moni ndako na yo bien que tokoti na katité toza libanda tokoti na katité mais toi libanda. Voilà toyoka siko ndeko na biso Jaël Lukoki so Jaël Shoté toyoka Jaël Show Jaël Lukoki. Ouais, na yoki ba conseil na bino si na sale loko eza par rapport ya mutu ami barate il faut bien ngana ba yayo oyoka. Donc Bibi Kapinga la Bellissimo, Sam Kazadi, Freddy Akimbe, Alain Dele, Yakova Akimbe. Et puis Dani. C'est de là dans ma vie tout côté la bisoune. Donc ezapo non c'est katé maintenant c'est et puis na habité na occupé na elo musenga pasima na promettre ba fananga ba tono so balinganga na ba ope balinganga te que Jaël Show non décevoir sous batouté na ko mélanger ba buzo ba troté mais polémique eza normal tout ça polémique mais il y a ko déborder il y a ko ça la sous ou eleki non ça la ngote c'est pas que pour na papa ou maman non pour na ba maman musupe batala ranga na ba papa mususu. Donc Jaël Show ya bino sikoyo musalande lo ele kama lo banebele et puis bon monanga na standard na tourner yo na retourner pas Freddy le bien tourner boy le bien salle wendeti bientôt là bon domona eloko mo bandole kana Congo to lingala TV ya Jenny Bosange ma grande sœur bon monongo bo zapeka surpris donc film pezoya mais par rapport il y a babuzoba na dozen nam polémique oui na kosa na normal mais libanga moko soutelelo eko beta eswanga oyo nyonso ayebaki nga na passé Jaël mwasa nani Jaël lelo Jaël ana mobali naza na mobali nanga on a bien que mon honorable donc so lelo naza bien naza place naza non je sais pas je suis pas obligé de tanga son combo non tanga combo joue bon là tanga alliance parce que et comme muto loba boy mtasa votre tricage lettre bana lettre ni batos baby que zipem bazala nika na top. Eza comme on appelle ça to bien en anglais nickname donc ba surnom yona zaka zipembe atelema wana. Donc comme les bananes à Z. Pas trop de bouzoba, c'est ça. Donc on peut faire la dédicace là. Toto wana to si sambamo. Nga si c'est depuis après à Tolia. Avant de mille là. Après ça champagne en overdose ma grande sœur chérie, mon papa Derek, ma maman chérie, maman Anne, Chege Marginal, Nicole Mayamba. Bobby, Angelica Madeleine, madame Rabi Viris, il y a maman la bango moka Rabi Viris, il y a eu l'équipe Pauline Kamanzele, et puis Bols, il y a Mona Diva Mundele, Prudence Ilunga, Mozalisi, il y a Mama Diama Or, Prudence Ilunga, donc moi c'est qui toko kalamingte na aéroport toyo zoyowana. Boboka, Bobby Jamila Turbo restaurant chez Jamila, Kalamingite Masola 4 quoi, Malolo Maloris la congolaise, Anisette Manoka, Moteki Munene ya bijoux, hein, Succès Kasongo, Jenny Bosange, Tati Lopez. Et puis Batoyo Sobulinganga, la Lingarabino, Bobby Moro Zipembe, et puis Kovo Akimbe, Bobby Kovo Akimbe, Bisomo Kwabato, tout le monde m'a été la émission tellement pro, et puis tant ils ont beaucoup, c'est dans next time, bon, on va banga la vidéo. Ma mission TV, le miroir du monde.